Ani mibale à Liboso, tu gérais qui en na Joseph Kabila. Toyotani. Les 3 dernières années, Oyo, tout ça que gérer en mona batu Oyo, n'a pas porté la bino. Allez-y. Gérer en mona batu Oyo. Tout ça gérer en na président et ensemble de Moïse Katumbi. Vous avez un malam. Tout ça que gérer en na de président MLC. Ndeko Jean-Pierre Bemba. Toyotani. Toza ko gérer na batu ya Ndeko Vital Kamerhe. 4 ans de mensonges, c'est un menteur. Batu ya Ndeko Nabiso Modeste Bahati. Toyotani. C'est-à-dire lelo même société civile toza na bango na likambo. Toyotani. Mutu abouché bino matoi teke o c'est lui de base qui est en train de gérer ça. Toza C'est le raisonnement. Bateau bala tibiate. C'est quoi ça comme politique? Je te dire, depuis l'avènement de Félix Antoine, 300 ponts ont été construits. Attends, j'étais dans le Le bilan est élogieux. Il y a un journaliste d'investigation, un professionnel. Un professionnel. Mais ça, c'est la question que tu dois me poser. Je vais commencer à te dire, mais tu me donnes le temps. Oui, on vous donne même dans mes minutes. Monsieur, calmez-vous. Non, non. Même dans les minutes. Outi, là-bas. Même dans mes minutes. Regardez. Même chez moi. Même dans mes minutes, vous voulez. Regardez. Outi, là-bas. Oui, citez d'abord les 300 ponts. Mais je suis en train de te parler. Il faut les mises poignées. Outi, là-bas. 300 ponts. Il y a ton pouvoir. 300 ponts, ça s'est calmé. Je vais le défoncer. 300 ponts. Dans le binayo, je suis en train de citer. C'est pourquoi tu es à là-bas. Citez les 300 ponts. Au Talipon. Onga Ungu. Citez les 300 ponts. Et c'est un dérangeur. Je suis en train de le dire ici à Outi. Si tu n'as pas visité les ponts là. Mais je suis en train de contangler là. Aux embouchés, allons-y. Monsieur, ce n'est pas toi qui es assistant journaliste. Comment est-ce que tu dis combien de ponts va construire dans l'Olab? Je parle dans toute l'étendue de la République. Citez-le. Et le point. C'est désagréable ce que tu fais. Il y a des journalistes. Et ça m'a quand même pas amicé. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas dit qu'il y a dans l'Olab. 88, 9 avions, 60 avions, le procès a 9 avions dans le Parlement. Quand on ça, ils sont des choses différentes. Si c'est comme ça, j'évite le plateau. Il ne faut pas nous amener des gens ménopausés. Il ne faut pas nous amener des ménopausés à la télévision. Il ne faut pas nous amener des ménopausés à la télévision. Mettez-vous en tête que pas réfléchir. Le coup d'œil, c'est pas n'engager. C'est quelle émission ça? C'est quoi ça? Tika Yaloba, Yopo. Cité 300 ponts. C'est un ménopausé. Tu nous amènes ménopausés à la télévision. J'ai dit que c'est pas un journaliste. Oh, John, c'est un journaliste. Parce que s'il avait appliqué le rôle d'un journaliste, il ne peut pas poser des questions comme ça. Le temps. Pour Naouti Kolobanaye, Kaouti là-bas, j'essaie de lui citer. Bah, pour Naouti visiter. C'est méchant. Deuxièmement, tant que Moutouazoko a zui. John Kakonda. Le pont. Ça c'est compliqué. Je suis imperturbable. Dans le lobby, je suis les 300 ponts sont où? Je vous n'impossible Sabino. Faut pas que me melebi soba na mike na kacha makabo ba mikolo. Comme me melebi soba na mike tel makabo ba mikolo. Dans le lobby, a outi lo alaba. Et si ka outi lo alaba nazo tangue na ye. Monsieur, c'était 15 ponts. Monsieur, sois calme. C'est impoli ce que tu fais. Et c'est désagréable. Dans le lobby, c'est impoli ce que tu fais. Et vous dites que c'est un journaliste. C'était 15 ponts. Non, Tika Yazo cité. Voilà. Vous nous amenez des gens ménopausés dans la télévision. Il ne peut pas reproduire. Ou bien produire comme quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas une question qui vient de toi. C'est moi qui dis. Et ce que j'ai dit, je peux le prouver. Prouvez-le. Preuve à l'appui. Il n'avait même pas la possibilité d'aller se faire soigner à Ouana hôpital. eza discours kaka baza koreleye kaka ya motema mabe boza koyoka ngai awa soki moto ayeli yo likambo yebisa ye boye toza na temps ya koperdre te biso
changement ya constitution oh rien boza ko kangai changement ya constitution oh rien mukolo ezali mukolo ezali o tozolo bakaka na bando yebisa bino ake batu bazwi engagement ebele batu bazwi engagement ebele tango tozana bino na permanence awa na lobi makambo ya il y aura une période où nous allons traverser des zones de turbulence. Na loba ki yangote. Mais botala ka bango moko ndenge ba déformaka makamwana babandi ko attaquer nga na réseaux sociaux baza ko te boyebi na tango ya Noé. Batu nyonso bazalaki ko vivre na mboka wana bayeba ki te ke mbule ko beta un jour. Même tango Noé azo sala boîte na ye bamona ki mutu aliboma. Bozola nangai bokipe bango te baza batu basi basali mabe na bango bokipe bango te biso nyonso zala simatata mokonza ekolo abongisela biso mboka oyo babomaki na batu ya kabila boza koyoka ngai botala kaka batu wana botala batu wana makambo nyonso ata bino moko peuple oyo baza koloba au peuple la kozala simana biso non makambo nyonso mabe basali na mboka oyo babomi bato na mboka oyo bayibi na mboka oyo basali ba texte oyo eza ko protéger bango oyo ekobando protéger bango ti na bukoko na bango ti na liwa na bango bakobando futa makaka na mbongo ebele bakobando zo ba dotation nyonso ata bino moko constitution na bandima etikala ka bongo est-ce boyebi teke Olivier Kamitat comme ancien président de l'Assemblée nationale azwaka mbongo bafutaka na compte amnini toyoka kiango est-ce que boyebi teke lelo Matata Mponyo na makambo ya bukangalonzo oyo mais aza protégé que non mutua simba yete et puis ya mibale bafuta ka elisu na trésor public malgré mbongo nyonso azwaki wana mais bazo futa elisu mutua kotuna ye azate nde mibeko bino bolingi tozala nango nde mibeko bino bolingi tozala nango bola nangai malamu bola nangai malamu nazwika ka exemple ya muke Matata Mponyo ancien premier ministre bafutaka ye azaka ye moko te tous les anciens premiers ministres baleka obino boyebi wana bafutaka bango c'est-à-dire komona motema mabe ya bato mbongo nyonso bango bazwaki wana ekoki nango te mais bafutaka bango bafutaka bango ndenge baza wana ata atekaki eloko nini ya mboka moyen bo toucher ye ezate mibeko nde ezo protéger ye biloko ya bongo nde bino bolingi Kabila kabangi ngala lela yo Kabila Kabile raise kabangi olele raise kabangi Baboma Lumumba totikala na yo Kabila Baboma Muze totikala na yo Kabangi Muzakenda totikala na yo Kabila Muzakenda totikala na yo Kabangi Joseph Kabila Kabangi Lambalia charismatique botala mininga ebobi bape makambo Muzakenda totikala na yo Kabila Muzakenda totikala na yo Kabangi Sabino kaka ndenge bakumisa wera na jibe. Donc soko lobi mabe ya leader na bango ata yibaki to abomaki to adirijaki bokoyo kanate baza po même baboma yo wengetisation ya politique naza kokamwa partout. Chef de l'état sali mabe koloba yango te tika ya bandisi koyo asali kaka deza tika yo kosuka mabe to koya ko sa charger na yo wana koloba te soki makambo esimbi te Kabila ne mutabebisa so makambo esili faci be bato balingaki départ ya Kabila balobi na 2018 abi Kabila aza congolais ta za rwandais eza bakization utaki na IDPS Kabila aza congolais ta za rwandais ya liboso
Yami Balé balobi te Kabila impunité et l'équipe Mboka. Alobi tolérance zéro pour finir la récréation, porte à prison les a ouvert. Dieu so Kabila kangi batute. Complaisance babengani Kabila. Troisième point, on babengani Kabila les a kamba social. Batumaza oliate, passe les na Mboka, les choses ne marchent pas, Kabila doit partir. Monsieur le président de la République actuelle, Tshisekedi Tshilombo arrive, il y a 3 thérapies. Thérapie à l'Iboso Tshisekedi a ngozani. Bato ba sepelo habitu ko toche mwana Mboka. Toyebi pa na bango zaka na limité. Soka déranger to ke mona maman Marthe. To bosani ba discours bozaki na ngwa te. Soka meki to ke mona maman Marthe. Ezaki ba discours to yoka kia. Donc to bengani étranger en croire l'IDPS. Na bato nyoso azaki ba lié na ye. Ba tche mwana Mboka Félix Tshisekedi. Yami Balé na makambo etali impunité. Monsieur le président actuel, aye na kisi bongo ba obenga ngo état de droit. Et puis troisième élément, pour na makambo etali social, mokonzi mboka sikaya lobite pour na social na les peuples d'abord. 3 éléments principaux. Ya liboso, tozui mwana mboka, Yami Balé, tolongoli impunité, to na état de droit, Yami Satou. To tchela les peuples d'abord. Siko 6 ans après, to évaluer, makambo ofinga muto ezate. Ba ofinga muto ezate. To nengo zo finga on ezala batu mususu pe ba ekoli ko finga. Muta ofinga muto ezate, mutu pa ko bagisa batu ezate. To évaluer 6 ans après. Tshisekedi mwana mboka président de la République, oui, il n'a pas changé la nationalité, il reste le fils du pays. Bon, le peuple d'abord. Moto andimi ba pesi balade, so ba pesi confiance. Ayaka na explication, te explication ezalaki campagne. L'explication ezalaki à convaincre bato ba pesi nzela batikele malade po abikisa malade. Bozon di mangai te na bikisaka. Bozon di mangai te na bakisa makasi side ko sila. Qui faut y du coup tout koloba. Mais ça fait 10 jours malade azola mukate ndenge nyote akola muka. To komi mais ça fait 40 jours malade azola mukate ndenge nyote bozala kimia. Bozo mona ndenge azola muka. Mais to komi 3 mois malade oyo bakwa ko kunde pa babi vanda kimia na ibelo kona zo sala. To komi na inane, to komi na 3 ans malade munganga lobi abi bo vanda kimia bo pesa ngata. Naza mutu na ibi ndenge na sala malade akola muka. Toza na besoin d'explication. La beauté du texte est trahie par la réalité sur terre. Le code... Muntu wa kumpela Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mpoto balinga te oko programme ya Tshilombo muntu wa kumpela Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo dala boko sambo politiko tuzokenda na malembe ti 2058 ngana na sombi na kote toka papa eza message nazo ko adresser na ba combattant ya IDPS biso ba combattant ya IDPS nalingi boyeba lelo ne tozalaka ba combattant ya IDPS to défendaka Fachi te to dépendaka même pas Tshisekedi le père mais to défendaka o ezalaki ba idée na bango ya malamu bazalaka nango soki tolandaka bango ezalaka te tolandaka na babote na bango tolandaka bambongo na bango te mais tomonaka ke bazalaka na bamakanisi ya malamu mais lelo ndenge toza boye nous avons voté na kati ya mboka oyo tovote président Fachi te surnommer ye na peuple Fachi Béton. Moi je commence à regretter Béton comme il est à niveau à kokoma limbondo Béton a comme il est à limbondo.
nomination nakoki teni wana kokima mboka oyo lokola ozotia toujours epoka jango chef de l'état na baete osali banomination na bino tokondima te peuple congolais totelema biso nyonso koma ese forme otodemoshekaki teni wana baprilaka kofinga yango bolela te boza responsable toza pe responsable ya situation tozovivre nde tokomi oyo babengi les oubliés du pouvoir toza responsable pourquoi alela lelo lobi fils ngolera alobango azalaki personne ne m'a pris l'air dans sa banque pour pouvoir reconnaître biso. Tout tika fanatisme. Tous responsables lelo, l'unique parti au monde au pouvoir, dont ces militants, bazaka à la même situation sociale, poussière, ndé bazala qui opposition dans les pouvoir. Biso idem. Oubliez. Tous responsables à cause de fanatisme. La batumabo ata bazwin tababa comme si ka secrétaire général à IDPS beaucoup mi obengene chef de MCCG ata bazwin mwa ba ka secrétaire général à IDPS beaucoup obengene milou donc tous responsables na fanatisme na biso tous responsables na clientélisme na biso le pouvoir et l'équipe surtout c'est Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. Dans les jours qui vont venir, vous allez avoir droit à la lecture du programme du gouvernement que nous allons vous lire. Et encore une fois, comme je viens de dire, ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurants dans ce programme. Au nom de Dieu devant lesquels je viens de prêter serment, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous venez de me faire et je déclare close la cérémonie de prestation de serment de ce jour. Je vous remercie. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs. Oui. Jésus! Le monde part en couille. Okay, do it. Do it. You do it. Don't worry. Don't worry. Aha. Don't worry.
no.